Mbote, Guten Tag. Ezali ngai molakisi na bino ya allemand na kombo ya Mayala. Na koli na mboka oyo ya Allemagne, na tangi awa, na yekoli misala awa, et nazo continuer toujours ko vivre awa. Donc, na yebi monoko oyo à 100% te, kasi na yebi yango très bien na koye koloba. Yango petina na keli cours oyo pona kopesa ba oyo bazali intéressé na koye kola monoko oyo bako ba koye kola yango malamu. Leçon na biso ya lelo ezali kopesa mbote na allemand balobi begrüßen. Donc, ndenge biso tolobaka mbote ezala na tongo, ezala na midi, ezala na pokwa. Tolobaka kaka mbote bango ezali na 3 sortes ya kolobela yango. Donc, na tongo balobaka Guten Morgen. Guten Morgen. Zongela na ngai Guten Morgen. Sima ya midi, donc na ba 12h, 13h, ti, tokoloba ba 16h, 17h, oyokoloba Guten Tag. Guten Tag. Na pokwa, à partir de 17h, 18h, oyokende, balobaka Guten Abend. Guten Abend. Zongela na ngai Guten Abend. Lokola tosuka kaka na mbotete, tokenda mwa musika koyina koyeba santé ya mutu, ndenge tolobaka na lingala, to totuna mutu na lingala, oza malamu to ozali malamu. Bango na kialema balobaka wie geht es dir? Lobango na ngai wie geht es dir? Réponse na yango ezali mir geht es gut. Mir geht es gut. Naza malamu donc. Soki pe naza malamu te, na koloba mir geht es nicht gut. Gut elakisi malamu. Nicht elakisi te. Donc, pona ko zongela moke, tango zotambola na nzela, soko moni kutana na mutu balobaka mbote. Nde tolobaka na lingala mbote. Bango na tongo koloba Guten Morgen. Na moyo lobi Guten Tag. Na pokwa na yango lobi Guten Abend. Loko le suka kaka na mbote te, nde koloba okotuna mutu wie geht es dir? Okotuni suka za malamu. Tu soki batuni réponse oyo kozala mir geht es gut. Soki pe oza malamu te, oyo koloba mir geht es nicht gut. Oyo kana makito ekola pona kola lelo ezali oyo moke oto yekoli mbala ya sima nde tokokota na mozindo yango. Natondi bino botondi tokomi mbala ya sima.